bonjour bana NJ4 babi bonsoir na batan oyo ezaka neti na États-Unis na mboka misusu oyo batezaka ndenge ezala kaka to na pasi mingi pe ya komona bandeko na biso ba congolais bazokufa na mboka misusu en tout cas la pasi vraiment et on tozaka toujours na bisengo na ba pasi kaka NJ4 ezaka pona ko mena ba rapport na ba sujet oyo sengi mokili senga kaka to na prophète Alain Diza oyo apesaki bino ba vérité na makambo oyo ya kufa boyebi moi to le bela souté parce que on a déjà les passé mais le a su na ma yesika oyo tanga minza masala gaspon na ye na ba rêve bandoto autre ba bandoto ba rêve bandoto ba mebele bele ozo rêver boye o sala boye le lor on ndimbola biso ngo bozara branché na la chaîne NJ4 Cadence info promo.com c'est parti les bondas to me répéter awa. Bonjour, prof. Ah, bonjour, papa Libondance, présent dans Ngamoko. Mbote vraiment. Merci. Lelo tozana yo awa pona ko panzaman teke muke ndenge mokile sengela parce que mokile bi faut mingi to posana ko tout à la caméra. Caméra za awa pona yo nasira lelo obongo sebsonine. En tout cas, yo mono o présenter pen kombo na yo. Ozanani pona bato o bazolanda yo batala yo. Bon, na bengami na kombo ya prophète Alain Diza ba ndeko batali ba o bayebi na ba o bayebi te vraiment ba yo ki kombo nanga. Et puis lelo vraiment mama likam na biso ezalaki moko ya elobeli na nzambe na libota na ye. Yango nde le thème o tolingi to développer muke et puis to ba penza ko tia les points sur les i, les barres sur les terres. Donc to lobela asir ndoto oezali moko kati na bilba elobeli ya nzambe na bana na ye. Voilà. Nasi bine moko bozo ka déjà il y a des show introduction o babi azako lobela ndoto. Soki olotaka na hote. Soki olotaka mabe. Soki omona ndoto ngo esimbaka te eza ndesika ya nyonso ka kindoki. Lelo bokoyoka ndenge ndimbola biso awa na NJ4 na miko ya parti libonda si chaîne na ye yango oyo apesa kanteke. Alors sonité par la vérité parce que moi n'entends pour parce que nous avons su que lelo na sur au bombeli bateau la na chaîne yo NJ4 ba vérité oyo bombara mais bombara te lelo pena oko loba na première na no question oyo tozana mona yo bandoto bato ba raisonnaka nyonso zalaka ya mabe oh ezaka ndenge nini okomata ko limbola na malé mais pas to kota na mozindo. Te bon biso lokola bana na nzambe na natalisa bandeko ke ndoto ya mabe ezalaka te ndoto pe ndoto nyonso ezalaka malamu parce que ndoto na esprit ya makomi na nzambe na Job chapitre 33 verset 14 Bible lobi na biso Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre alobelaka biso na bandoto alobelaka biso pe na ba vision nocturne alobeli biso bongo tangu tozoko kende na tangu tozoko kende kolala na pongi mozindo nzambe azolobela libota na ye ala yango monike lelo sengela biso tolimbola ndoto mais totalisi nanu ke ndoto ya mabe ezalaka te ndoto ya malamu ezalaka te nyonso ndoto eza ndoto eza malamu po eza lilobeli ya Yawe pona libota na ye. Yango na natalisa bandeko eza très dangereux na mutu akende kolala sans ke abondela pamba te batiti ba eta musu tozo kolalela eza pe ko mettre biso en distance na nzambe ndakisa mutu alangwe basanga aya mi ba mina mbetu mutu anengwana vraiment zoluka contact na nzambe mais ayebi ke no nzambe alobelaka biso na bandoto pe ba vision nocturne mais aya lali na ye abondelité d'abord aya langwe masanga alali na ye banini tout alors muta ndengwa na ko rater lobele ya nzambe et puis butu fotoke banango parce que butu ezala makambo ebele butu penenge za na nzambe azwe azolobela bana na ye butu penenge za na diable pas zo kosala misala na ye pour la katioté prof to comme na chocho awa to mo keni pe na 4 masolo ngo NJ4 na ça bino toujours awa akoleka leka boyote na ba question ba réponse ya ye mais ba question au fois on ça ngo bien pour finalement lobi awa par rapport ya bandoto nyonso ya mabete na habité ba te bele balota awa on a loti mundu na sali boye yo zo parce que ça bien te na comprendre te lobi nyonso ça bien
faut que le Seigneur bien, s'il te plaît. Non, parce que nzamba koya ta lobanoka kama malamu. Nzamba koya pe koloba na yo makambo moko oyo diable aye ko placer na vie na yo. Il faut qu'on admettre que zala batu balala domaine ya très dangereux, très important batu ba yo kango. Parce que zala batu balala balamuki tongo moko boeza pe bandeli ya robeba na vie na ye. Alala lota penza ke no makambo donc azana mboka moko boye bakanga ye ou bien na zamba moko boye bakanga ye banda la muka makamna epe bonga soute na vie tout est parti ka na ndoto moko alotaka eza batu musupe ba bonga na vie alala kaka aloti ako mutu munene alamuki na tongo moko boye pe abandi basali nzambe mingi nzamba bengaka bango asolaka na bango pe na ndoto alali aloti na ndoto pe makambo wana lobi ekokisami mutu wana bonga na vie tomoni Joseph alali aloti ndenge nini akozala moko na lobi alamuki pe toyaki komona na finalité ayaki koleka premier ministre na kati ya Égypte. Donc elingi kotalisa ete ndoto eza eloko to négligé te mais nzambe faut to admettre azoyaka koloba na biso te makambo ya bien ke kozala malamu lobi okozala malamu boye ou bien okozala boye nzambe azoya kotalisa biso nyonso akokoloba no pe ke lobi akoya na ndoto alakisi yo kokufi bato azolela yo. Alors, eza ndoto moko annoncer quelque chose. Siko ndoto wana eza mabete. Ezokoma mabe soki yo zangi esprit ya bososoli. Oto bengi discernement. Yango moni lani to lobela yango, totalisa bana na nzambe te ndoto nyonso ezalaka malamu. Parce que ndoto eza moko ya lolenge nzambe aza kosola na bana na ye otozali. Alors tangu nzambe aye kosola na yo so asolo na lolenge neti kokufa lobi. C'est que nzambe alingi to kufa lobi. Do yo sengelo sosolango otelema obondela. Si omoni ke yo moko okoka kobondela te o associé basali na nzambe po babondela po nango. Alors eza mabete eza avertissement. Eza lokola balingi batuto na mutuka mutalobi no kokende te na kokota na presse te ba tuto telemi mutuka pe leki. Alors sangwane eza sangwa mabete. Merci prof, merci prof toujours ami comme ko pela. Mami mandoto oto bulaka awonga na bulai na ndoki wana inspe ndoki ayeke na butu. O na bulaki na komi na mbongo inspe okomi na mbongo. O to mona rappel mingi alamuka boye akepesi moboye alote ndoto akundola boye pe amoni loko. Bona pesa ndoto ka ya mystique o ndoto bien. Te nzambe aza ba façon na ye oyo azali ko lobela biso. Mais sengel la biso ka toyeba ndenge ni tokoko discerner yango ndoto. Parce que zana bato nzambe asali bango ngolu ndakisa pe basakoli ya kolimbola ndoto. Tango yebise ke na lotaki lolenge boye mutu wana koko yebiso ke moni ndoto loti ozokomba elakisi boye boye parce que kati ya bande kwa Joseph ezala bato basosolaki ndoto a Joseph mais Joseph ye moko tango alotaki asosolaki ndoto wana te ozomona mendeko ne mwa lobi yo kanisi yo okozala mukonzi na biso orenie likolo na biso banini parce que asosolaki déjà ke ndoto oyo elakisi ke lobi to lobi wana ndeko na biso atazaleki na biso makozala mutu munene akoyala akorenie biso tokozala na se na ye alors memaki mbala moko zuwa na bato bayebaki ndoto eza domaine moko très dangereux c'est pas n'importe qui bakenda ko rapporter ndoto oloti parce que okoko rapporter mutu ndoto oloti bitumba pe bandeli yo donc ndoto ezeloko moko soko loti faut okende d'abord na discernement et puis yo sengela yo luka bato Saint-Esprit ko pousser yo okende bo bonde la nzambe pona soit réalisation eloko wana soit ko bebisa plan oya monguna oyo emonisami na nzela na ndoto wana nzambe alakisi yo voilà. En tout cas, bomoni bino mokondenge tozolanda bozoyoka nakata micro ya NJ4 cadence info promo.com. Tobosanité toujours, toza toujours na bino awa na système ndoto. Ndoto le bini bozoyoka. Prof amoni na minute on to swana yo nasira nazomona mabe mingo zolobana nakata mboko France batumi ba souffrir bandoto ndengwana alali mutu pasi AVC ezaka bandoto ya ba démon o bandoto ya mwasa boya kingai o ndoto fina ko mona lar
on doit te faire comme la kisi, on doit te faire pasteur ba faux, prophète ba faux, ndoto moko toujours kaka muto ba tena n'arrive pas qui pasteur wana za boye. N'arrive pas qui maman wana za boye. N'arrive pas qui mona ngai na place moko boye. Parce que tous les ndoto on a ndongo le bisa ya mabete. Na habité hein, bato wana biso s'engage toujours à prophète nga zo là. Binemo bozoyoka. Na habité aller moins mirai moins ne bolba kinatu na prophète parce que ba clé oyo bolinga tuna yango na tuni. Yango na plateau ke nango toujours. Totika ngote parce que na ndenge za wana. Ndoto toujours. Ndo yo zo limbola. Tozo yoka. Mais moni bato babaki na tuna ba question bazali. Ndesi ba joti shamba. Bon, sanini mbala. Babi tizo na kati ya bundes. Tuna prophète parce qu'il y a sur la bien. Il y a tout na pona ba question na eza kuta pana ngati mais pona bato bala na mingi na njikata bala na pe mingi. Mais ngai ba presque ndoto ro eza ya bandoto. Mais bandoto siko mutalie mutu. Ale musulimo na pokwa. Hein? Eza bandoto ndenge wana. Te bonali na yebisa batu ke bandoto eza lulenge bele. Toza bandoto oyo nzambe aza ko avertir. Na nzela na ndoto aza ko avertir ke boke baneloko boye boke baneloko boye. Toza bandoto oyo nzambe azali nzambe aye pona kotalisa elevation ya mutu. Parce que pona tina ete mutu wana za la prudent pona lobi na ye nzamba ko pe ko tombola ye akotombola ye lobi na ye aye ko lobela ye na niveau na lolenge ya ndoto toza pe na bandoto oyo nzambe aye ko pesa avertissement ya attaque moko boye diabolique oyo monguna alingi ko ya okotsa na bomo na yo. Donc ndoto nyonso naza ko préciser ndoto nyonso to lota keza mabete ndoto mabe ezalaka te ndoto nyonso ya malamu mais faut oyeba ndoto loti eza avertissement ya attaque à diable ndoto loti eza nini yango soki muto aloti esenge na discerner soki aza na esprit ya discernement te esenge na ye avant na réfléchir nani a considérer ke mutu na nzambe apusa pembeni na ye mais keba pe mutu nyonso tout ba ebisa ndoto parce que Joseph a loti ndoto akei koyebisa bandeko na ye mais bandeko ne ba telemeli banda mukolo wana vi na ye kotaki na malheur po amemaki sango ya ndoto oyo alotaki yango zomona na lingi na yebisa bato na très attention na nzela na ndoto bato babebisi ba témoignage ya bato na nzela parce que bayebi ko discerner ndoto te babebisi bane belo zomona babambieka o bamana ya lalaki aloti ta musu mwana zopumbo beloko boye alamuki na tongo ba mwa lobi mwana na zandoki na koyebiso eloko moko mautaki kobengama na libota moko awa na poto na ko se réserver opesa ba précision makasi pona tozaka na kati ya mboko mais na koyebiso eloko moko ke babengisi nga libota moko na ke na komi na libota ana un certain prophète alekaki mama lotaki ndoto pona bana apesi aebisi prophète a discerné ndoto mabe alobi alali amoni bana bazako wela biloko akolia banini biloko yake bele bazako wela ngo banini pona kolia banini tout alors mais nzungu wana biloko yake tellement vaste ozomona mbala moko tango prophète ozomona prophète tango yoki ndoto wana prophète aebisi ke no bana wana bazana kindoki bana wana balaki 5 et tungisaki bomo ya mama wana pourquoi parce que yebi mwana ne moko asubaka trop na bilamba mususu wana aliaka mingi ozo comprendre moi ba symptôme ya monaki alobi ke no ah oui prophète alobi makambo solo prophète ayebisi bango pakango la bana wana faut 300 € par tête ya mwana alors tango atali na YouTube amoni image na ngai papa wana ndimaki azoluka mbongo aluki mbongo akanisi pe 1500 mais kaka na koleka nde bato batalaka YouTube amoni image na ngai abino na benga na o prophète abengi na yambie abina ngeske papa tokoki komonana ngabi problème ezate soko lingi tomona tokomonana ono natalaki image na yo na sepelaki mais naza besoin tomonana ameminga na ndako wana a pona ko confronter ngai na muto bango bayambaki prophète parce que zaki jour il fallait pas payer ça et 1500 donc bana baki 300 € donc 1500 €. Ngai pe na yo koma prophète wana pa komi na mwa mutu adepte na ye tant to komi to kutani wana
il fallait to bondela papa na bika so bandata na prière te prophète alinga rapidité prière ngabite est-ce que papa ngana ko bondela te ozo ngana ko bondela te o te bondela na sambeli nzambe to sisi ko sambela na isi bango ke metant tozo sambela nzambe alakisi ngai alobi na ngai apesi ngai liloba mo alobi na yebisa bato awa omundi ndenge tovandi andoki azati mais mwana oyo aza liboso na ngai aza mwana moko akoli na turbulence abitumba banini mais kosila nango yango te eza symptôme akindoki kati na ye oyo wana kuna aza mwana moko balinga kolia mingi mais eza nango kaka ndenge azokolela eza ta problème akindoki moko te nabi mwana wana kuna mosusu wana aza mwana moko boye azaka mo égoïste mais yango te eza symptôme akindoki donc awa ndenge bana bavandi boye kindoki ate mais nzambe azoyebisanga eza na ndoto moko elotamaki na ndako oyo mais ezalaki mal interprété yango asalinga ngolu wana ya koyebisa nga lokola molobeli na ye nayebisa bino yango mais lokola nga nayebisi bino boye eza teke bopesa nga mbongo nayebisi bino parce que Bible elobi vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement nzoka nde tipo alaki pembeni ayelaki 1500 aza pe prophète soki mabe olandi bino moko ONG 4 masolo ONG 4 likolo. Oh, Bible lobby dans Matthieu 24, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. On se comprend. Ils feront des miracles. S'il est possible, on pourrait même de séduire même les élis. Au moins, il témoignage à banana de assez bébaki. Batalobi baza bandoki banini. Alors pour nous longo la témoignage, je n'ai commis pas si. Ozomona yango naza koyebisa bandeko soko yana likabo ya kolimbola ndoto te kolimbola te bato aza kobamba bato ya biloko no aza na ba mari de nuit o aza na boye po mutu aza na mari de nuit eza na ba symptôme oyo etalisamaka ke non nini parce que ozobenga o mari de nuit do amobali o po mutu akoma mobali ya mutu eza na libala fo esalama na dimension spirituelle comme na dimension physique donc babiloko wana nyonso za biloko oyo prochainement tango kobengisa na koyeba kolimbola poto longola babiloko bazo il y a des faux awa surtout na mboka tozali toza na poto na mboko to na poto bakosi batu na ndenge ta lokoswa mongo moko ekoti na mboko na basa prophète na kati yote namoni tomboki mabe babi prophète tomboki abi fait na lubaka tinenga sina tunu ba question mo boy awa selon toujours makambo yo c'est bakonda alonga nzala abaki notre prophète telingake mingi parce que asola toujours natan prophète nasi pourquoi otomoki boy parce que kandara ya ba prophète na bazoya net ko bébé ça comme ba prophète o bazoya kaka net vraiment ministère prophétique eza charge eza ministère mo ezali vraiment oyebi tango biso to memaka kombo ya ba prophète na Congo wana ezalaki blague te bandimango te na bato po bandimango ezwa temps batala conduite na yo makambo ebele ne na zolo baboy bato batala YouTube bayebi bato bayebi basali nzambe na Congo bayebi oso comprendre azaki président ya Liproko Ligue des prophètes du Congo démocratique na Kinshasa bayebi rigueur nini onga na zanango na domaine o na zolo ba ya prophète poto nyo kwami oso comprendre na bato vanda boye pena yo kapenda ke non balekisa biso na rozo c'est-à-dire donc na contrôle pena est-ce kaza mosali nzambe banini to kaza prophète sakola to yo ka babiloko ndenge na ndenge tito banda koloba boye to moni génération moko boye bimi pum bakomi ba prophète to boyite nzamba ko susciter ba prophète na ye ma attention diable pas lobaka. Mais bah comme koloba et le Bible lobi que vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement bah on va comme abetio lisakoli après bi c'est là on a mbongo abetio lisakoli il faut senga mbongo bani do ba utiliser ba don ya nzambe pona ko escroquer bana nzambe ba mbongo ko donc na ebité na terme nini na employé ya on biloko comme pesa kanda ba bomi ba mabala. Oso ba prophète ba bomi ba mabala ya batu ba prophète ba baby si ba témoignage ya batu mais ba za ba prophète parce que prophète a molobeli mais ba prophète pofa na kachote na dona loba parce que a oza miko nji kateleka boite ba prophète en ozo loba na ba bomi
faut pas oser rappeler ma combo sans combo maman va bomi et que ma bien ko boma mais ata yo moko zwaka YouTube tia au moment la prophète moko boyene et tanga tata combo nazo tanga ko au moment la prophète moko prophète Seda azobimisa ba sete na nzoto banini to bien aimé nazo ngana ba peuple nzambe ba fungula misu bato azosala ba kisi ba okenda ba magie ozo comprendre ba utiliser magie banini pona ko tala nzambe ko nzamba puissant Satan za makasité devant nzambe nzamba nguya ya osakanate Dieu peut te guérir sans ça la spectacle ba sete o abimisa muselekete na nzoto banini tout donc nzambe kozwa ba dimension muke yango apona osuksa mama bika na kombo na Yesu bato obikisama na ba forme tout ya maladie to mona ba mio mele mwaka au nom de Jésus boye na biso te ba biloko wana ba spectacle bo sala po bo tromper bana nzambe yango moni ke to telemi Bible dit quand les fondements de l'église est écroulé juste que ferait-il? On se comprend. Il y a deux ministères où ils sont censés tellement pour la ratissage comme ordre dans ma nzambe. Parce que la Bible dit, ce sont des apôtres et des prophètes qui mettent les fondements de l'église. Il faut tout ça ce fondement. Pour ban nzambe, le kola toko lo bana bango te ba longwa. Pour bazape na liberté na bango ko exercer ya roloba mabeto malamu. Alors le kola toko kate ko beta bango banini tout parce que ezali kamwa ivre na blé phototike colle ensemble. Pour ce que coli toye ba o eza ivre o eza blé yango photo ebisa bana nzambe. Omde tozolo baboy. Pour bana nzambe ba yeba so yeba tali ba yaza ivre. O yaza blé. C'est-à-dire bana nzambe faut to avertir bango ba komba bana ko koyeba o eza nde ya faux o nde faux prophète. Ah, t'as mon miracle, oui, c'est vraiment la camoué. Et comme singa, mais donc il y a ça le nez il y a ça faux. Parce que ça la connaissance. De d'autres soit qu'à bananza to poser bango la connaissance moko biblique pour pas tromper bango li souté. Na ba faux prophète, banini tout. Donc ba prophète ministère on existera to ko retranchant na parmi 5 ministères. Mende il faut to loba. Oya mabeto oloba banini ba pasteur musu pe ba prophète pe mususu mais obi nga eloko eka musanga na obi so eloko molelo na ko pe opposer ngolo la question o moni pe ke bu ezongeli yo est-ce que biso lobi to anomona o père wana kuna ranganga o nani boye papa baktel bo azanganga mais lelo mona bango susu bazara soute l'accent ndako nganga kena bakino luka ndako nganga o mona soute comment na ngaka ba prophète mais diable pas lobaka parce que soto lobi sur sa prophétie eza nzambe mais la Bible totali par l'exception Dieu en lettres majuscules Dieu en lettres minuscules qui représente le diable. Donc Bible lobi pe de sous l'ange des ténèbres se déguise en ange des lumières. Et ses ministres en ange de justice. Donc ça dit bana bango bato nzambe te mais ba se déguiser le rôle bato nzambe parce que belé na temps oyo. De yango monique non na domaine to vandeli ba témoignage à bato beba. Mutaola la loti à comprendre ngo temba moi lobi ke kingandi ala kandoki. Bana 1J4 tozongi awa ndenge mission ne bino toujours na temps puis besili tozongi na plateau. Tu as toujours un prophète, allez dire babi, tu as dit le roi pour te décoder kaka, bah rêve, tu rêveras trop, de Kazali, des mots pas Zali, mais Nzambe tout puissant, Azali. Oh les gars, on y a son idéologie, on a tout au bout, ça m'a qu'il n'a eu, mais prophète n'a né ça on a peine. Obi aurait été moutou 1500 €. Prophète wana qui au banabando qui me yosi mamo avant ses prières prier maman aussi papa la témoin on za bosko est-ce que ndeni mais ceux qui baboti ne ba comprendre que non réalité ala qui on a lobaki puisque nga na yebi bana na te na yebi première fois na kota na ndako wana to kuta na mbali boso mais na lobi makambo bango bazalaki nango ozomona Nzamba sali grâce à lobeli bango pona opesa solution na nenga kimia. Lokola pe makamna ndo lobezalaki ya nenga kimia même ye moko mosakoli wana azanga ke eloko nenga kotomboka. Avandika kimia banini tout parce que yo lobi nanga ke na ratse mbongo menga na bi na ratse lifelo.
Ozo comprendre nakatie lifelo po mbongo eza malamu. Mais derrière l'argent, la Bible dit il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de maman. Et koki pe ko memelo makamabe pe okoti nzela lifelo. Donc nenga zalaki wana asosola ke na ratie lifelo. Atomboka inete mais avant kimia abimine malili na mona ke na soni makasi. Mais na réconforta qui quand même na ebisi un exercice ministériel berere pe ko kozala même bala sima faut vraiment bien discerner so comprendre les kam bien te kota na bozindo mabondeli nzamba kolobela yo. Merci prof Nancy de chité bon les ans Nancy ba tout bana biso na J4 le lot de na moi tant nous avons passé biso pour na to clôturer le lot ni de clôturer boyer. Bon, ça a toujours branché dans NG4, Babi Junior Kambu Nagataki on a directeur il y a NG4 Nexasa. Babi Konukles Oyo Kangi Kisasa, Nanengaton, Namabete, Namasije Yabamour pour la vie, Samata, Babi Samata la Rose, puis la blé testé à Yenda Kangima Solo, basé l'équipe Mebazana, Bapesho Likaku, Babi Tobo Sanité sous Mami, na Luanda, Babi Landry, office, toujours Nathan. Tout ça a toujours. Na prophète Nancy to chité pena moi 2-3 personnes au yebi ba pensara na yo na musala osala parce que tu as toujours na sujet ya rêve yango a déterminer ba rêve tout pour comprendre mais aux premier épisode nango bon au deuxième nango pour nous comprendre après to ya susu pourquoi bozo koya na sega ba wana mikolo to komo aussi c'est parce que tous les prophètes basiliki au bassin de la Nzambe pour faire aux ans à moi 2-3 au ya bato yebi non na pesi mbote na église chrétienne Mobimba na pesi mbote na famille Diza Mobimba famille na ngai leki na nga pe kukula zwa mbote ya Gaspard epa ya Zali Nzambe na nga mona ye na pesi mbote na FIFA Lisumbu kuna na Suisse pe na pesi mbote na Lievin Kutukana na bosani leki na nga mama pasteur mami Diza kuna na Villevorde Rigen o azali neve na nga Nzambe apambola ye banini na bosani te matondo nzola mat Nzambe pe a mona ye pa ya azali pe famille nzola Mobimba Nzambe apambola bandeko nyonso. Merci Tobo Sanité toujours Sandé Nimbala Babi Ende Sandé Nimbala Boy vraiment le but Tobo Sani prophète Rolin Mama quotidien on a motema ya prophète Rolin basé belé ni za la cave na Chali Mososo Marie Mososo Talaraka J4. Merci. Banini tout est très important. Parce que NJ4 il faut zalakaka pe faut kende liboso pour za chaîne oyo ezo permettre biso to yebisa bana Nzambe ba vérité o batu ba koyoka te ba koyoka te na ba chaîne mususu yango Nzambe vraiment pambola président parti libondance Nzambe pambola mama Sandrine pambola ba Georgette Chamba batu nyonso équipe nyonso ya NJ4 cadence infopromo.com. Merci beaucoup. Babi Yemoro prophète allez dire ça Sakina Bino Awa pasteur Daklo pasteur Chen pourquoi pas pasteur Djeboula Nezala Kaka Abidjas Nakati ya cameraman o Asima Solo Suka ya Belle Star tous en Bino Awa parti junior Babi toujours ça la branché pourquoi pas Rachel la Médor Boza Ebele Nezala Kaka Babi ne tison Boudouka Nakati ya Allemagne frère nangai masa nangai ya yango masolo toujours kitoko bloc to bloquer bango lelo awana nenge ya rêve. Merci Abidjas NG4 cadence infopromo.com parti libondance à bientôt paye bien.